Voilà, c'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Pour la découverte, Nabiso, il y a milliers urbano, rural, il y a ville province de Kinshasa. Alors, je suis bien dans le village, il y a Kinsala 1, dans la commune Yansele, Oyo, dans la ligne un peu de Mekorotalisa. Il y a Fantastique Info, Mouré, il y a Culture, Mouré, il y a Mboka Nabiso Congo. Nengeni awa vie ezali nengeni population de vivre parce que c'est les micro belé to yaki koto ote les loto yesu kota là mais on veut voir mise en niveau et salami nengeni ni de retourner papa na biso oyo avant diawa na chapeau na e mbote na la teno miko palo ba malamu mbote papa mbote papa yebiso na Fantastique Info bazolanda yo na mokilo bimba kombo na ezali nani. Comment on papa Nessor, Kintema Nessor, Tema Mola Nessor. Voilà. Ah ouais, tu as dit que tu as télémi. Ah, tu as dit que tu as dit ça. Ah, ma belle nani chef coutumier Raf. Ok. Ah. Biso le compte de Vandi Bouye, hein? Tu as ma camébé là. Tu as ma camébé. Tozolo quoi ba client ba kota kawa oya solo bisu foto tekaka mabele pour vous tous mbong mbok et développer boteka teka mbok et développer kate hein boteka teka mbok et développer kate donc ba client kitoko la kisini ba client oya malamu bazali ke ba kosala ba kosala ba cop oya kitoko. Après 5 ans, ah, donc on va créer un kitoko bazali ke to vanda ba on va créer yo sala kanini na mboka hein yo sala kanini mana sabela bilanga na quel bon parlons un peu na gikiti bilanga no nyolonia bilanga nga on sala ka biso saka makala ozolo na mwa manyoko olo na mwa manyoko ah manyoko da culture inani inani. OK. Voilà, merci. Tu as quelques questions. Awa, na village à Kinsala. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info, tu as compté toujours découverte. Awa, tu as compté quelques questions. Mbote Ndego. Mbote papa, journaliste. Voilà, mais quand un peu vous avez Fantastique Info Télévision. Ah, tu as bien comment on a Mboshi. Na bota un peu quand comment on a Mboshi, Mboshi Mo. Ah, tu as tu as bien bien. Moi, le moment où je suis allé à Biso, regretté. Toi, na Kinsala, oh, mon chef Raf. Bat Fabayaka, Bazo Somba, Tozo Tegila Bangope, et ça, yo sommi moi 1 hectare, ok, na yo 2 ans, 3 ans. Ce qu'on besoin sur le teki, et comment habitum? Tiens, Yaka, bon sande mboka. Ce qu'on besoin mboka, Tozaki Toko, bien ma communion. Au somme 2 hectares, au zonge Kepoto. Bon, place où on a sécurité, on a moins de 200, 3 ans. Il y a un de plus de 2 ans. Dans 6 mois. Donc, 2 ans, biso bana ba coutume, na ba coutume pe de zabwe. So to tekeli to tsara mikanda. Après 7 ans, 5 ans, to teki pa mutu mususu. Comme na biso ba bete, poto ko samba ire na biso te. Nde o muke to zango ya wana donc mboka vraiment ils avaient mal organisé. Mais vous tenir compte par exemple banzela pe za la mabe. Banzela, surtout banzela ko tika. Banzela ba legisi ba coin côté comité. Et comité pour l'année. Hein? Puisque au nuance surtout, ezabouma. Hein? Même ma belle ba kabula ezabouma. C'est que banzela fait quitter sous biso sous toujours moi pouvoir mo boye ya moketo ba kamne zo kita ba moto zo ya biso ka romata na moto bouma. Banda bouma ti Kinsasa, banda bouma ti awa. Tout ça peut moi trajet. Hein? Ba kita sur banzela, ata ba ko chapresse ba soigner soinango et kita ti awa. Wa to comme ça. Oui, merci Félix Eloka Sali Nanzela. OK. A comme ça ti koto bisope to sebel. Le na 4 personnes. Merci beaucoup. Alors le but la condition qui est au moins pour important qui ba terrain son tati qui soko tiki terrain et ça les 5 ans. O ya ka le société. To teki pa mutu musus. Pas 5 ans yo ke poto. Bon biso aw. To ba oleni. Des personnes ero sombi. Mais c'est basé à quels critères vous comptez à 5 ans? Par exemple, d'attaquer soit ça les locaux. Oui, soit ça les locaux. Mais du au sombi
olona kosala misala we kitoko donc yo ozo sala makambo so ya bien c'est lycéen soko sombi olona mais pour ko me so batu mosusu o balona kate o sali eloko moko yo ozolona ozosala misala kitoko omoni yo ozolona to sepel na yo sike kota susu bato mosusu o balona ndeti yo jour to buki pondo pa na yo bato asepeli na kwe na yo kuna to buki pondo donc bakwe nyonso oyo legela ezala kitoko nde yango wana bakonzi bayoka biso. Voilà, bayoka bino, merci beaucoup. Alors et là on est au sala parce que les gars qui bambou les leki tout le monde qui village à Kinsala ezala kara toujours kara net toujours mona na bilili boye mais to zongi ezape kara boye là on est au sala mboka se développer te nde batu misala misala nde ezate yango mona nzala ezokota biso koto nde biso pe to pe donki to sala te biso ko mboka to sala pe te batu pe o baso ba sala te donc to ko gadina ba ngona biso nzela ezate bakati nzela likolo est-ce que falma pour ça vraiment nzela ya vraiment to ko leke kena nango puisque to sala rombi so nyonso to lia bien muso zone mo eloko o mona ko to ko tekeleza te. Bon voilà balande fantastique info télévision bozo mona na bilili na simakuna ezali yemoko numéro 1 ya chef yemoko nzamboka ye wana chef Raphaël aye to meka retourner avec quelques questions pour le kumu ya mboka. Voilà mokonzi mboka yeyo na kombo ya s'il vous plaît kombo nani Kondi Raphaël yo dali chef ya mboka nini ya Kinsala 1 ya Kinsala 1 voilà chef to pesi yo botondi mingi na ndenge toujours répondaka na ba question to tuna yo. Alors to lekaki na mboka na yo esali déjà ceux qui 5 ans tozo ya mais tozo mona avancement ezala te ya mboka na ezali di ya nini ezali pa na nzela biso pa boso ko bambule beti banzela donc esali mabulu banzela baby donc awa développer za biso na banzela lokola banzela ezali ko beba yango moni avantage ezoko freiner pour na biso mais lokola comme ko bongisa banzela en tout cas avantage kokota. Voilà. Merci chef. Alors est-ce que yo lokola mokonzi ya mboka chef coutumier vous allez na ba réunion na ba ninga ou sur la ma soletali ninga ba développement et ko contre ba milina bino ya migration? Oui, ça na ba relation na ba ninga pa na ba réunion to sala ba réunion to bongisa kanyo surtout donc les alliés. Merci. Titre famille dansant qu'il faut TV, la révolution, agro, business. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, c'est fantastique, il faut TV, interface de la diaspora, pour un combo bio cultivons sans déboire, agriculture.